akufaka te. Ai ngambe mobali yo animbaka te Yesu. Oh ngambe mobali yo akufaka te. Ngambe mobali yo animbaka te. Kombo na ye nani Yesu. 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 Mukola liboso na katalilita. Mukola mibali na katalilita. Mukola misatu Yesu aseme. Lelo ya sana bongo. Yesu ya sana. Sifa. Maman Kouloutou. Oui. Maman Kouloutou, Serge Junior. Oui. Pourquoi t'es? Non, pour lui, non, na posa au débat bilo on soutient na posa ya frites. Mais yo monde le baina sanga inga. Et on soutient ba longa mutema sona au canal. Pour son moment supermarché on a pris. Comme ça, on va faire aller sur le zongwa. T'es dans un bon moment ensemble là, on va mettre sur la Ngaïa, ça va pas du sang comme ça. D'accord. On taille. So kuzika biloko ezika te. Tila. Wa so kuzika te. Hein? Eh! Biloko nyonso eziki boye. Hein? Tila. Obandi mo kotala biloko te biloko ngenga nyonso komi makala bongo vraiment. Eh Tila. Donc quand on a tika que on a coutume tu biloko nyonso eziki bongo. Oh. Tiens na vala que ngana moi msano na ki contrôler biloko nous a ba courage. Ah bon note. Mais ton mari qui sombo biloko musika ti kuna banda ton na sama msala na yo. Il faut ça quand même gentil ici là. Na so lamba biloko ka oyo moko senga na sa longa ingai. Ngai longo sunga ingai komi na ko sombo no frites na utiti kuna na banda ko sombo frites. Nzala quand même gentil. Na liesinda ko mobimba na guna yo. Ero bane bongi bali esko biloko bana nyonso eziki bana baolia nini c'est quel comportement en plus wa mayele te ko yo mukolo bako plus ofrita kala donc wana lo bana na za kizengi nga kizengi na lo makona na kena tiki biloko bana ngetika ozika la moto pona sombelo sila wolo bana na za zoba donc na fanda ranya na ndako mona nga lo kwa zoba kengo na koko beto te kengo na koko kiti sote sila ndo za wana na sala mo pona linga mobali nanga. On a respect mobile nanga na boyi bato ba yoka avwa nanga tout le temps mobile nanga yango mo na fanda rania et ça te que na banga ko sila pondo zama ko sala ngelo ko moko te ki ya mungu yo ndo zama sila ko kitsa mtu nanga na sete na ba fama ko kitsa mitu nyoso na se yo kitsa mtu nanga na sete na banga ko te na ni ngombo na ngaba tate bana ngaba sana soni na tie lo ni na katsa mtu bana nanga na sipaka mabe mobile nanga bana ngaba comprendre te ozo ka Serge ngana ko beto pena mabe pour regretter na sobilo waso na bokango Serge na sobilo waso na bokango tiko c'est là comment ko sana mutema mabebo na embio na ndaku na ngana kimia yoko lingango muninga mwasi ko déranger foyer na yo alors chérie yo yo kaka na mwasi na katanda yaka lo kwa bendo yaka beta na so zelo hein na banga côté oko beta ngate tsafa na bimisa na maso na tumba mosiko po yeba penate na transala nani si silence na ngali ko batiki na sa soba sila ok tsafa na bimisa na tumba ngo etula oyo soza mwasi kitoko penda yo lukombali na moko soko zaki sur na yo yeb sa cherche à sur notre appartement foutelo okaisa kazanani okasa bo tarake na nzoto okaisa ki bongo alugelo te le tout là yo fuma porte ba ko kuto pena mi kemite no ra pula roti na tete to fuma la porte fuma la porte zoba moi c'est tout là
Serge. Yo. Na kochama ozobota na soki sukulukulu soki nino kobimisa tok toyebi. Yo zela lelo. Okomona nga okimi kwani. Mais funga la porte. Ah, Mtazate. Sila. 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 Je suis là, viens. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Au Koufi Nani. Asimenga banzete abina ngalo kola ngai na yeko che mal à l'aise na ndako nazo kanza ke mwana nga na obota. Na asimelio banzete. Sifa. Asimelio banzete. Ki nazo kandeti asme. Sifa. 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 Na yebisa oni na kupa mwana mwasio. Na yebisa oni. Comment tu veux parvenir au kata et même bilamba, il y a aussi même dans autres. Aïe, c'est une excuse. Excuse-toi. C'est un pardon. C'est un pardon dans le bas. Si la viens. Viens ici. Le cas on a 5 pardon. 5 pardon. Nabi 5 pardon. Si col 5 pardon. 5 pardon. Non, c'est là. Le lendo on est aussi là. Le lendo on est aussi là yo. Na yem sa ki on nipo na ye. Hein? Hein? C'est quoi? Hein? Dis-moi, c'est quoi? Pourquoi? Ça veut signifier quoi? Nazoro baneke côté, na muto ayokaka. Et l'axini. Hein? Olobi? Oza nini? Osana Nini, je te demande, réponds-moi. Osana Zemi Zemi Anan. Mais Zemi na yo mobile ni nazana. Zemi nanga. Tu es malade? On a un problème na mutu na yo. Zemi nanga. Hein? Osa problème na mutu na yo. Ça fait combien de temps je ne te touche plus? Alors Zema on a vu le Saint-Esprit. Hein? Infidèle. Serge. Moi c'est Ndoki. Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Et puis quand Ndengozali. Donc... Serge, j'ai pas envie de trop parler. Tu le faisais avec ces fous-là. Namutwa Liboma. Ah, j'ai tout compris maintenant. Mon amour, s'il te plaît, Et ne m'appelle plus ton amour. C'est pourquoi tu te battais pour qu'Azonga normal, Azonga bien, pour continuer qu'on festoyer, pour savourer Bolingo Nabino bien. Mais tu oublies vite, hein, tu sors de ma parcelle. Bima. Kenena Zemi no wana ya mwana wana ya bâtard, ya mwana mutali boma wana kuna. Bima. Est-ce que ça va prévu? Chérie. Sors de chez moi, non, yebisayo. Nazoboya nasa la crime. Nazoboya nasa la crime, Sifa. Bima. Sifa, sors de chez moi, nazo yebisayo. Nakosa la crime, nakobomayo. Bima. 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 Moi c'est Ndumba, moi c'est Ndoki. Sors d'ici. Kene kosala bolingo na mutali boma wana. Sifa nakoboma yo. Nakoboma yo nazo yebisa yo.
ndako ya libala nobino ozaka na kindimba oyo ya bwa ya nini epuis moto obimi na ye donc olandeli ye mpenza eza kwa mosusu na yo obokoli ntanga koli olobi bon sikoyo oyaka na liayo ngani naza boye eloni ekokopusenga nake libanda naza na libala nanga depi na balana na Serge napanda na Serge atika kotrompe ete ntongo mona remarkaki naza na zemi moi mpe nayebisa ezalaki te parce que ye abanda olingani koyoka ngai susu te mipesa eka na mwasi na yo wana moi naloba neta boye likambo eza te nakomi kotala nyonso kaka boye nakomi lokwa mwa mosala na kati ya ndako wana nyonso kosala kaka nga tant kosola na mobali ata boye eza te ngai nakokobima libanda kotrompe Serge na ye bana ndenge nini mama na ngai nakomi kaka kolelalela ekomi kaka naza na sengo te mobali na ngai moko ekomi loko eloko moko ya nyongo eza problème te moto ayebi yo malamu eza Serge epuis moto alesaka yo alesaka nga abokolaka biso eza Serge nga sikoyo neti awa place oyo na otya yo wapi yo moko ozwana neti boye olala wapi nalinga tozala olala ya kotelema na ndako na nga donc ngai nakoki koyamba yo te mwasi osali ekobo naboyi ndako nange etonda na sula sanga naboyi ndako nange etonda na sula impudicité nakotrompe Serge ebanda ndelobi osali ekobo sikoyo yo lingoya kolongola ngo epa nanga fali oyebisa ye bobongisa kuna moko oya awa tolobake mama bomba ngai mama sali nga sikoyo nasali nga na osupporte bakaprice ya zeme euti na libanda zeme yango eza ya nini ya mwana mobali eza zeme isaki tika bainceste ko tika ya kolobake ndenge oboti Serge oboti ngai nde inceste nabalisa bino bandeko bon yo kende na tikela numero na yo nazala na numero na yo te tikelanga yango comme ça ye ntango kande kokita nga na kobenga yo mpona yebisa ye kande kiti zonga na ndako mama naoke wapi kosa makambo lokolo oyebi vi na nga te mama kosa makambo lokolo oyebi teke naza na famille te mama pardon mama nanga naokende wapi domination wana Serge akosepela na ye te nga na bomba o na kati ya ndako nalingi na ngai te nalingi nanga makambo te naokende wapi naza na famille te siko nga natikilo ndako nga nakelotelenga natikilo ndako nga nakelotelenga mama nasape na poso ovanda te bima poso nange ezaka oke bima pardon na Serge nakesola na ye toke libanda toke oui kasi ngo na olinga oyo te likolo ya chai komi en ligne c'est pas nosomba na agence non ange bisabi na Afrique du Sud kuna osalela ngai ninga na nini asalela nga kuna ye loko aza na Afrique du Sud kuna comme ça tie ninga na FBT et papa Paul Fikipo moi mbala mama Nathalie maman Nathalie Fikipo misala nde FBT dis-moi na saïla min chérie na pesa yo nini pour ma vie pour mon bébé l'héritier du trône somela na FBT wana kasi na bobi papa Paul nasani te na bito tona FBT na monde mpe ezali tozalaki nango eza partout yango nasalela nini sikoyo pour mon prince non boto l'héritier du trône papa alors yebisama nasalela bambelekete jazz no wana oyo ya basi wana bakokana oyo azobima atika nyonso wana belo baveki tokima nasalela nini nga osumyanga ndako ndako ya pas de problème ndako songo botelinga kalingi nanga mama nzambe enoki crampe c'est quoi eza nini senga kra tuka bashi pas tika yo mpe ozoyo ofinda lisusu non namonikaso na boti na du prince no na pesi parce que okipanga lisusu te bande komaka likambo kika prince mais oui parce que yende aza le plus important tino bani bali basako nini oui mwana mobali il remplace automatiquement le papa en cas d'absence automatiquement eza besoin na mina nano salanga na café au lait kasi mon café au lait café au lait un sandwich ya pamba sans sandwich bakomande ezobita na kati nga te et après na lali ça va je le fais pour toi hein wana choix
Voilà. Et nalobi, hein? Oui. Faut changer dans le mot. Oh là là. Chaleur. Ah, bah toi courant, oui, vraiment. Dans le bac, il y a son bail, il y a lumière, mais voilà. Allez. Allez, comme ça. Allez. Papa moi yembela mwana te oza douté zopupola boye mwanze mwesela mwana bayokaka ke. Attends. Vous êtes trop pressé. Tu seras la bienvenue, le bienheureux. Officiel. Oh là, oh là, oh là, oh là. Partout, ça c'est pour mon bébé, c'est pour mon chéri. Si. Voilà, ça va? Oui, Serge Café. Oh là là. Le 5 francs que maman. Le 5 c'est comme si c'était 1000 francs. Okosonga nga te mama naza pena na nzala akosana liakolo akosana nga te sinanga pardon mama lukelanga te ya 500 malio apesika mpona ye ndenanga kasa te ya bien te yo pana ya bien yo moto oyebi eza bien kongolelanga eza ya Zambe na bomoi pasi toninga na motema na ngai naza na papa na mama na mokili naza lokolo fele baninga mpo baza na posibilité te ya kosunga journée na se na moyo natangi makomi na moleli esunga na bili na ngomba yaima ngomba yango nde yesu masiya nangomba nde nakima mabe nangomba nde nakimi moyibie nakimi lisumu nzambe na momo nde nakimi lolendwe nabangi makambo nde nakimi bondumba yesu ya salelanga yawe sana yo salela mwana na yo moninga ya ntango nyonso soki osali te loba na ngai nani na ngai soki osali te papa na kokende wapi okila mangi epinzoli na ngai etikala yaya na badara pinzoli na ngai etikala na kampisi mpe pinzoli na ngai etikala salela ngai yesu na ngai o yesu zabulu na isakare papa otumbola bango bato bazanga ntina ye kolo yopesi bango ntina emona nazangi ntina nayebi yo kopesanga ntine lokolo ozongisaka ntina na bongo ya jobe yawe salalo oh mama yaka lakselozi yoza muyibi yaka tukosi kitoko boye mondi yaka vanda oke la police vanda nde nabetaki obandaka apozanga mwana nabetaki obandaka apozanga mwana filo yo bato baoluka bato bazoteka ata baloso bato baoteka bamatembele yo mosano koyiba na mwana ozwi mwana opo koyiba ye yo oza moyibi makasi yo mwasi kitoko boye moyibi vraiment pasa nini mwasi kitoko boye pasa nini
nazonyo koma papa moto osunganga zote na koma ningo koyeba boye epi ko mwana mbela ata moto osunganga zote nozomonanga na otekengana na mwana bwe mona au deuxième jour yango mabele ebimaka te mwana azolela kaka oyebi bana mibali nde bamelaka ndenge aza mwana mobali mais falo senga boye vraiment bali vraiment falo senga nazobungisa biloko ebele non omoni place naza mbala nsima soki aza na ntala aza na besoin eloko ya kaka oye biloko zwaki malheureusement aza mobali soki azalaki mwasi na ngai apesi mpo nga mpe madame auti kobotakala mingi te awa joie comme ça babilamba neza soin prochainement soki eloko edérange betaka to awa bazoyibanga biloko to nazali na maîtrise mpo ozalaki na mwana soki mwana te déjà nde natakaki yo mais soki eloko ezangi kohésite te mikolo eyanga mona kosa effort ya kolukile ata babilamba bilamba oyo mpe eza déjà sali te yo moko lie déjà uti obosha mwana nini omela potopoto to omela mingi tebabiso nga na vana na ndoluka mwana nga nali nakema bana atuni yo nali nakema bana tika mwana esili pampers esili makamnu esili olebelele omote nani ndasomba te ngani na vanaki nasalaki mwana nga ngamo ebubu wana nga nasombele mili tika obenga mwana nga ebubu toi avec ton docteur qu'est-ce que vous m'avez dit qui aza mwana mobali n'est-ce pas eza pareil eza android yo bate kographie eza na android ekozwa erreur va chez le docteur nga na kosomba te va chez le docteur yo na ye bokosinga ezaki manigance vous êtes comploté na docteur na yo pour que bokosambali oyebi teke eza électronique ekoza peine erreur tosalaki ngo na butu so docteur animbaki na oyeba amoni mobali nzoko nde ezali mwasi nga naza mayele te mais oza mayele te makambo tosa tosala échographie na butu to na moto mayele asombela biloko wana moi je n'achète osalanga bablage wana et je n'achèterai plus osalanga bablage oyebisa na kosomba te mpe na kotikelaka kosomba lisusu te yango mwana mobali mwana wana naboti mwana wanga moko kopena mwana nga ebubu te nazomisa bakimbelekete jazz ndezeba oyo yobota wana ya balise wana oki mwana nga aza princesse okusinga ta merci te natiki makambo nanga bele natiki nabota na yo eta baseta ndo nalandanga lokwa mbwa mindele yo nolandanga ti yo naolandanga ti yo nde olandanga ti nasepeli so nomona nga lokwa kiseli na alongondwa papa opesa monga mili okopesa masifa te na opia osomo tokita na nzela mwana nga otika so oganga ti tongo mafungana yo nga tokiti nasepeli so na biso bobomanga nasepeli so na se nota mutuka oyo okota oyo odemare nga monga mwana kisanga na yo nasepelisa yo tanga mobali oyo yo nde moto ozokoka no makambo te nga mwasi na obota yo mobali moto koluka sexe yo ndi mibali bapesa sexe oyebi yango te ozokoka no makambo te oza incapable ozokoka te otyanga makela pamba naluka garçon monene engambe bien mwasi bien battu lokwa sifa ngai nzulukable natindaki olanda 14 pouces ozali na 65 pouces nolandinga 14 pouces nakosuki so 14 nabengaki okosomba tinosomba omoninga okosomba olongifelenga sifa yo mtomaki oza na plasma 65 pouces sikonda natinaki olanda 14 pouces oza très impoli nabatindaki o nandimi yango mais respecté comme son Dieu yo nzambe na ngai yo je préfère mieux sifa tobanga nzambe aza likolo tobanga yo je préfère mieux sifa na bana na ye ke yo ngoni obangisa te muna ok yo serge naloba na oti naloba na nani tokitanga na yo tali lupangu lya ngai balokateri belikuwa munu mukale kutubile benu baoyo bazali na difficulté ya kuyoka kikongo je parle silingai belikuwa munu mboti bana na bino lukanga bino bana na bino etatina mandiango ndwa dubere beda bana te kotisa bango na chambre naza kusaka pona lupango oyo muntu nyonso akutelimila makambo ya lupango oyo betu banyanga benu saba kala nini betu keni
Muntu abanga te balocataire tata wana za kusala pwana l'exhibition non. C'est notre coutume. Dans notre coutume, quand vous voulez vendre la parcelle, on fait des bikila. Voilà. Allez. Ben nous voilà la kata banda kwa beno. Ben nous voilà kaka na inja beno. Mama attention et mon wala meso hein. Papa vraiment. Ah, wa faute. Mais depuis la bande ko benga numéro peut-être que je ne sais pas. Tane na okangere bino lupango. Akangere bino lupango ali. La bande ko benga j'ai 2 jours passés. Il faut batini mo pas grande sœur. Hein? Mais oui, moi dans la banque. Batini mbo. Ce qu'on numéro ça étiquette comme ça les dollars. Mais la banque doit toujours dollars. Ah OK. Ah. C'est quoi tout ça ndenge faut que ne. Ibero na ngai chomo kwa ya kiti. Petit maman pole. Papa. Kenda kikuna boyale abendi ya hodedo. Papa. Ubengi ba commissionnaire? Non, na bengi ba ngoto na yende to. Kubenga Vincent, Ani zola trombong. Mais tu les aussi les casse de bengi tenta la c'est nga non? Wanda. So tu joues bon. Oui, bi frère moi bien. Yo mtokudia commission. C'est bien. Oui. Yo mtokudia commission mabuka na daya. Hein? Bongo pese na nganga wapi? Na balabala ba bumanga. Duka frère moi bien. Non pena vana moi mukiabo. Tu fandi? Papa na fiancé. Oh, bonga na libina fiancé. Na fiancé, je sais. Na mukolo. Na marié. Mort. Na fiancé, na fiancé. Tu quand la fin papa tu dans mon banque. Non papa. Na bossa ni moi na mobile wana. Bakangi basinga kuna na tongo libome tomboki makasi. Na kula mukanemba moko afungula ka leki ni makolo. Oh, fungula makolo comme ça, na benda yo lokolo moko, na lungulo yango to cha ya plastique. Mystique. Bébé. Mama, kota. Kota na. Ndaku na yo ya moyo. Moyo. Kande tonga basisano bazwaka ngona lisano. Omona. Mama ona dali. Ona basano ngene. Mama olemisa biso bakiti. Ba onyafunela biso bakwi. Telefone na ndaku na yo. Serge de mubali na yo. Donc mutu mususu wako mutu na kata ndaku oyo azate. Omona ba olana bakiti wapi wa uta bakiti akeke. Yango moni bapongi nyonso bandoto nyonso ekoma kozwa makana bakiti ndenge moni bakwa. Donc ndeka bango bazula tonga na lisano. Ebungi nango pe na lisano moni place ozwi place. Maman ndeko na bino. Bon, baswa disant Oyo za mabe uti nango. Moni moi ça qui. Maman pardon. Afozo mama pe on tellement non bien. Tellement bien te. Am so mona bien te. Tellement non bien. O ba charge wana oza na sima yango. Te yango wana mibali bakufa yango kasi ya dalandi. Serge venait kwa landi yango. Yo kasi bena ndingo yo vanja to te na ba charge no ye na ngona. Yo va la kata ndako. Na ndako 14%. Maman, ngabe na 20% yo mona wa. Mais ngande mkolonda. O ko ki sa pousse no, mais 85. O longo so yo na nani. O mo 4 pousse no. Tala. Akia kota. Tena tuni akia kota wa. Tena tuni akia akota. Akote shamba. Em sagona zaka mwana mwanda. Moninga. Na bota mwana hospital docteur alesa ngani kaiba Mungu wote mtu na useya ma. Una yidi kani ngwana. Unalia Mungu na bobebe. Baninga ba melani ngani ya Mungu. Saka Mungu. Dona hizo Mungu na ngana bibana ngana regime. Kalunga. Yo na ngai to yo kana. Dona hizo kana bengo kalunga. Keba. Obenga kalunga zempoli. Kalunga. Oui na zaka poli. Keba kalunga. Oyi mona za sonne. Mona sonne. Ngana sifa ke kalunga. Obo sakana kingate. Ngana koti na lo baki mama lo baki wataka mutu. Nana répondre là na kana canapé na mwana ngo ngana koti a déranger nga yo ngane bubele na yo botaka makele moi c'est akota moi ça respect yo comme commissionnaire ya banda yo ko Serge akwa benga batondo na otala yo Maman, mais anda otala yo ngota. yo na sala nga na mono te yo kutu ko zate me ngane bon loko azate so so ngoro bana mpepe na zate oza bituma banzoko to mpepe loko oyo njoko ngai ngana oza banzoko to bunda kalunga ngana beta yo omani ngai anga mabe
ngana ngana mabe tena pantana ngana kata kuna na pesa na somo et la mala ni kata ngona yo na salo ni son net maman ok la question mtoko yo logique na kota skota elo te na kota e na kena ko abimisa na malembe obima soin mona ngana yo fanda na choka te yo kuna choka te on est choka te wafana tika na na choka te ok la chapa tota so asani maman sange to kina chapa toke ngala toke oui bonjour. Excusez-moi. Oui. Un petit dérangement. Bon, je crois que vous me connaissez déjà, non? Non. Non? Ah, bon, peu importe. Je suis le propriétaire, c'est la personne qui a acheté cette parcelle. Voilà. Ce que je voulais... Sois un propriétaire à parcelle, alors moi. Mais si beauté qui c'est normal et comme un gars... Beau. Mais oui. Beauté qui? Mais oui, beauté qui déjà... Oui, bien beauté. Oh, oui, qui peut poser un courage, si au côté pendant le pont à bateau, bateki. Donc si on a comprendre bien, yom to bois que c'est ma banque aux banda. Merci. Mais franchement, ça audacieux. Donc yo peut nous dans le pont à bateau, si ma banque au bois qui soit disant bateki lio. Au moins le pango bison des bison. Donc si bateki lio en de faire comme on est longi na bison. Donc le comme on est que longi na ngate grand fois na ngate. Donc ma maman tu es bien honte. Madame, nous comprenons hein? Na pesi pendant Laurence tata moi ça bana vraiment raison. Au moment où Hortense a bandé le yango yo abi yaya makambo yo biso to yoka à partir à Suède kuna na orebro to yokango batunde ba boto la bat mapangu maman ngana boto ni moto le pangu te si o boto le pangu te papa nazana besoin de discuter na yo te o mona ke longi ngeke ke le pangu maman na lobi ngapena nazana besoin de discuter na yo te na solo la ki na propriété oza responsable mais ngai inde sikoyo responsable mutu te comme ni nani c'est papa Maswa qui est notre responsable là. Papa Maswa le pas oser été. Asa papa kulut na biso mais le pas oser été. Maman na ya ki po o bolakisanga ba locataire. Maman na ngai nzambe me. Maman, na sala ki awa bolakisanga ba locataire. Ba locataire. Kasi mutabokse mabanga ba nokunda ye wana mutabokse mabanga ye. Papa. C'est non. Omoni nazana kanda ya vita makasi. Eloko ni si la kati. Nazali capitaine à tous les supporters ya Vita Club ya monde entier. Nga nazu décision ba supporters no soke comité est en place et kende nano. Et là on est si la kati. So ba kozonga après. Pour Vita aba na ko gagner na martyr nene zalaka kala. Ate bo poli 3 libanda mais ah so ko gagner de bolongo mais bo gagner. Et c'était de Vita pour la kawa. Toujours décision nga nazu décision bozo kende. Alors yo promo na pekisa ko na bilu pa mo za côté kati. Mais yo sombi. Oza tetine mona bango mbongo no ekei pa. Mbongo nani wa bozo. Yo. Mais c'est boye binga. Yo nani. Écoute, na ya te kuna kanga. Ya te kuna kanga. Na yende pour la ça. C'est pas comprendre. Nana ko escroquer ngai. Nana yo binga te. Yo sana. Ah. Les jours na ya ki papa na yebisa ngalo papa so lo bila ngalo no. Et si vous arranger tout comme ça. Non mais moi j'ai tous les documents. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ne me touche pas. Bon, quel bon la Sarah va locataire. Mon côté, on perd de nos parce que moi j'ai ezaka na France na Lille et pas tonton la matière la leki ya Anderson yimbi kinina 45 métiers ah bango na mwasi na ye boyimbo Stella document so vanda kapana bango écoutez on perdre ça va ngana so benga pa nana ta on s'en fout trafic c'est celui-là la mort trafic c'est celui-là on est na bonga biko la tine ati basket na pena ni na maman oyebinga te tu me connais pas toi yo zanani yo osala nini opena nini on est que perdre na so na papa na so na na bino possible. Comment vous avez été jusqu'à ce point? Hein? D'abord, tu voulais ôter Kayango, Barabasa pour s'opposer. Au moment où on va faire le ôter qu'il prend après Kimi. C'est-à-dire qu'il y a un danger. Mboko Mbeko est à la ôter.
Donc tu peux te permettre tout parce que aux anambongo na yo. C'est ça. Zano kimia. Non, là, ça que moi je suis un avocat dans ces pays et je suis connu. Vraiment, toza bana ndeko na yo propre. Je vais peser de tout mon poids. Okende kana bongo kimi na yo pe. Otiki biso même pas position na biso za ndenge nini. Et puis jour on a monté somba il lopango. Obi ke aye déjà na mabanga na ayo ko boka na kati ya lopango. Bitumba na lava donc. Il y a za la fautité. Ce n'est pas sa faute. Quand même biso toza bana ndeko na ye. Toza la boeti wapi tokende wapi ate ya mukia koka kopesa to senga kite apesa biso tozo ndenge moko mais akanisa quand même que non ndeko nanga kufi atiki bana ngo basala katenga na lava to sala kate otika biso kana position bongo kaka tokende wapi to sala nini kindokyo kibondokyo ngaga sala so ibobwe yo teka lupango ya onsko asali en temps ateki lupango c'est-à-dire avant so bobwe teka lupango ngala samno kindoki na phase ya ko lia bino loko la lia bino te ateki lupango sekonde lia bino na mbongo yela va kondi maman zo dibate kolela na ça c'est un faux débat c'est faux ils a faux sujet on a autorisé na péter faux dossier abimate sur ça kana Congo yo ba partout ko sala n'importe quelle province au sala. Quand même papa et moi on a la responsabilité que moi on a un vaccin 9h hein tout comme jusqu'à 11h hôpital 11h quand on a sala qu'on peut biso tout que les trucs ça doit être là biso moi na ni ana bala combien moi na ni te oza kuna ndako moi princesse à papa azana na princesse à papa azana na donc hôpital 11h ça on a blague les anatina on a oza audacieuse ça qui prête au bote oza oluka moi oza audacieuse moi na ni ndolo bananga et boubulu ya mwana ya sawana mwana mwasi ndobenga e princesse je te dis c'est somo na oloba je te dis kitsa mtuno na se on a yo zoba même sikoyo tu peux emballer tes histoires au imananda nanga na bala yo tie na pesa même pas ma ya sachet ya na tunyo Serge eza mbano suka oloba olaksanga musapi ngana iloko no ndo vanda to ndo lenga yo wana on est quoi doré wana so yo so loba ya kiti mtu ngate keba na yo osisi ngate ki prête au bota te osisi yo to dolu ka monte na tunyo o finga nga même so mu chopo la ngam sablo ka mabe osisi o tani mwana nga zwinga to ndo lenga ngati yo so pa doré nga on ne to la ngati na aussi sa volonté la volonté ki si ça non la volonté na mo zo na bima si ça la volonté ite mo mbalo mbeka si ça la volonté ngana mbeka ngana mungwa na tinda mi on ta so biso carte pila bimsanga si ça la volonté na yo tanga tato on a courage pour un bango le yo kana yebisa yo soki na zwaki yo na ndako yo c'est parce que échographie et yebisa kingo tana mwana mobali dès lors ko botilinga e bubulu ya mwana wana mwana mwasi na ko benga ngo dès lors que aza mwana oyo ngana désiré Serge aluka mobali to pese mobali boni ngam na sala batu ngana collègue nzambe ngaba nek Serge aluka mobali foto pese mobali baninga ba bota mibali basande dès lors que ozopesa nga oyo ngana ko kama kamto za mwasi oui alors yana ngana biso basi nokoni no fu mwasi azalaki abotelanga bana misato sika kenda na yebite wala yende yuma nem que même pe yo nazana tina no na ndako ngana ko bimisa oyo ba na posta na yo na ndako wa Vanda et tu vas rester seul dans cette maison. Okotika la yo moko. Nga okomona nga. Nga okomona nga. Nga e bubulu ya mwana wala officier OK là où tu veux. Là où tu veux. Nazana tina na yo te ni ya mwana na yo. Tu peux sortir na ndako. Mais oui bima. Bima. Baninga baza batu so ba moni baba luki baninga ba mibali ko ba technique ni boza na ngo bota mibali ça va et ça problème la technique ailleurs mais awa na cache couche lota je m'en fous ba mo ba na patron ba carte de step na cache couche je m'en fous bima yo bima awa bima sors d'ici na sepeli ça et nous putain motema te qu'est-ce que tu as comme intérêt? Qu'est-ce que tu as comme intérêt? Je regrette. Je Tuna sama sitasi. Sitasi yakala. Ya renaissance siko ba biso oyo. Ngala mwana sitasi on sepe isayo. Ndumba. Que tu veux chérie. Olaso. Veux chérie.
okakise ndumba mwana ndumba na apesi mapala mwana kisenga mwasi mtalata maputo sangana naye na mwana ba su vaccin ngoki ba mo sakala ba kashu chocolate wana to mona pe mubali Allô Yaya? Oui. Yaya, il faut intervenir. Nana besoin de ma case. Situation comme ma belle ma case. Na muta cache que je suis là ngaba do saka na ngai. Té, ça situation donc vraiment ma belle vraiment ma case. C'est une intervention na. So ya vous me sanga bien. Faut vraiment intervenir. D'accord. OK. Travaille quand même na perte yaya ata yo mokulutu na bimaka maboko pamba boy ebela biloko za na kati ndako wana standing wana ya luxe ya komisinga donc amoninga lokola papier mo bodo sakani nanga mona bitendi mona sakani jesi ya lisiko kende na yo yana sens te so yazo ko bimisa ba mibali te bosi ko ngasani baninga bazaka ba technique babota ba mibali yo zo ba technique nezo bimisa siko basi siko faute nanga aza vraiment omoni tini na bengi sio na comme mana suka. Donc, elle a déterminé na bima. Maman n'est pas complice, nous sommes travailler na Dieu na maman na. Donc maman n'est là kendeko, parce que vous avez fait le cas sur nous sommes dans votre maman mbal. Maman il s'en va na côté là qui na bima kan ningo. Ya longa sala bango. Maman on a azwa audace. Ya roya na mwasi. Donc ba na mwasi musuna ndako. Mone ba sala ki mwasi ali bosoti. Ninga na yaki me ba yenga bi ngala mwasi na mbo sala na ite ali bosoti. Na benga na bango na bisi mama na so sanga na kozokisa yo nako zokisa yo mama oyo bana mwasi musa ko dala kata ndako ngana bima bino musana bino kaso bozuli lala bo pressé junior so mairie à l'état on il a les sili ale bo bwaki ngaite ngasa passe pas ko simba te oh atoyo sakana kai na bisika kokota te bango ba ebite ke soko sa makambo sali likambo esali boyo e ana moko ya kosukisa yo mama kobanga te omwana kiti boy basi basuki bango ba moni nini bango bakanisa nini sia tracteur nemte kwa ko bimisa wana tracteur nemte kwa ko benda yo wana bimisi yo e kotiso pe na hélicoptère ekei na yo poka so na makolo boy o bimate bango ne ba bima ba otika ndako wana nga saka na te zoto bana ki sasa te o to ko ya ko tikela ka batu ba jamais bango ne ba ko bima yo ko tikala ba ebite nga azana ngala batante tio expliquer nga makambo wana nga na koi na mboka pona ko sauver oleki nanga mutako saka note take nga mo ya no na za envie tako saka note batuna kite naza pressé il faut nga na zonga na tante sila yo yebi oyebi ba cérémonie nyo nga na sali pona kota ndé pe na ko bima donc yo yebi ndenge ko salema na ofona bimana nazo vola 5 heures batu bazana ponginga na koti na avion naza na tante isku yo dokinika buya gabi naza mai oyebi naza rechercher sila naza rechercher ngato sala makapapa na oti côté mikolo nga naza pam fo betama nengo za mo no fatika la yemoko bala ba binde ngafu mwana naza ba okende te fo balala ndé ni kasi photo boma bango ya gabi obangane sila na mokili oyo soko sakani basakani yo nazo biso vérité bato bazo gagner ba vie ozo mona bazo gagner ba vie oyo eza jeté ya Gabriel te esimba te mutu pena ngani naza ana zo pena mutu na bomi pena kata mabele mutu kufi pena pe nini bo ngai yo ko bomano te yo assister nazo peso ndes nazo ebi na peso na lo banonde eko salema ikebi ba solution musu ezati yo kifika ko bomano solution ezate solution musu ezate yango wana kaka bana nanto tofuba kufa se bango ba kufi yo tikali na mwana oye moko atikali fille unique a hérité biloko nyonso ya tata na ye eloko ko sala mama papa mama yo vana na yo nga nazo ebiso kaka ndenge ekozala ngai pona gagner pona sa makamna nga ezaki ke na éliminer pona tikala ngai faut ce ko esenke na éliminer pona na tikala na linga kambiskade te na nzela na ngai oyebi yango bien nga linga kambiskade na nzela na ngate nyonso ya nzela na nga na chango côté ya gabi nazana besoin mwana nga reni yimoko
mais au bomati soko renier moko ndenge nini na bato bakotia kaka baza wana yo pe mto osala ngo te ngai moko na kosala yango bosko yo loko ebaki ke yo olingi bato mingi obengi nga pona nini na bengi po oboma bato te okina solution vie eza vie te mama oyo yebi te vie eza vie baluka ngo na ndenge nyonso po gagner vie faut koluka ngo na ndenge nyonso oyo nyonso ezosala ke ekale yo nyata yango oyo ekale yo nyata yango oyo ezokale yo nyata yango tioko bima bana bakolala mwana kotikala ye moko orenier pe po yo renier bien tokolingela tata na bango pe bolo po soki tata na bango aza kaka yo po korenier bien te. Oh là là. Il faut tikala yo moko na mwana na yo. Sila yo benginga talelanga. Tala makambo surtout na sila yo lingo zonga mwanda. Yo lingo zonga mwanda. O tika na o vika ka bongo etika na ngo yango moko. Ah boni boyeko yo ye wana sakani na yo bota kite aboti si yo. Ale na pete kaka boye sili kaka bongo ya araignée. Non, jamais. Jamais le quoi da quotidien na vie na yo. Ozonga souci maté. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de binom cosmétique, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche. Ils ont traité l'imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème d'acné, boutons, ma palata. Et puis, pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi l'acide hyaluronique. Tous les ici gel douche. Tous les grand format, un petit format. Ils ont mis à paille. Ils ont adouci la peau. Tous les ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki cheveux abîmés suki oyo ezo kata na pamba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya cheveux blancs kosa na ngona huile na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous na crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de ma papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous na Diazostimule, où ils allaient produire ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la zinguinalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, loto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça la menga, ils ont produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus samakasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ébosson et ça a mis à partir de l'anxiété et à bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple,
Tout ça une préparation mon corps et permettre de réduire dimension à mieux pour faciliter au robota. Tout dans la qui si OEP se rappelle bateau bazolo kwa robota voilà tout traitera en couple et bah contact na biso na Kinshasa ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça ba numéro à contact na biso ba deko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba ten tondante oya esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oya ko solution na problème na yo. Sopelanga molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangai morimo donde sangai morimo goyanayo nazako senga donde sangai morimo donde sanga morimo nasengi donde sanga guyana yo guyana yo donde sanga sopelangai mafuta sopelangai mafuta guyanayo nazako zenga sopelangai mafuta sopelangai nasengi sopelangai mafuta yo guyana yo guyana yo nazako senga Ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu. Bwana, shusha roho yako sasa, shusha neema yako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tukienda kwenye maji, unaitwa maji ya uzima. Tukienda kwenye milima, unaitwa Mungu wa kumulima. Shusha neema yako, Roho wako utupake, unijaze
ujaze maisha yangu. Roho wako utawale maisha yangu. Roho wako utawale ujana wangu Yesu. Kuja leo, shuka sasa ndani yangu. Shuka sasa ndani ya ujana wangu Yesu. Tawala kamanda wa vita. Haleluya. Haleluya.
makasi ya bomoi na biso esengo na mitema na biso eza yo Yesu yo nde olonaka mosisa oyo esekisaka biso mosisa oyo epesaka esengo yo nde olonaka na mitema. Alléluia, alléluia. La raison de ma joie, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, tu es la source de mon bonheur. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, j'élève ton nom. Voilà pourquoi je te chante un chant nouveau. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te bénis. La raison de mon sourire. Oui, tu es la paix, ô éternel, qui peut passer au-dedans de moi. Oui, Jésus, la force de ma vie, c'est toi. Oui, j'ai une raison de t'adorer. Puisque oui, Seigneur, tu es celui-là qui m'a aimé le premier. Je suis vivant. Je suis ressuscité. N'oublie pas que je suis vivant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? Pourquoi? Je suis là, je m'appelle Emmanuel. Pona nini obungisi kimya na yo? Pona nini ozosanga pongi? Pona nini obebisi motema na yo? Nalobaki nakotika yo te, nayebisaki yo nakobwaka yo te. Nazalinga naza enene yo kobosana te. Nazali na bombo. Zolela likambo nini elekinga na makasi, likambo nini nakokoka te, nayebi likambo na yo kobanga te. Je suis vivant, je suis vivant, kobosa nango te, nayebi likambo na yo nini ezolelisa yo, nini ezangisi yo kondima. Nazali